Mais adversaire moi c'est bimi mikolo comme une tendresse. Abibi si comme mon beta ma bé. N'habite sur hôtel déjà vidéo ça journaliste. Abibi si comme mon beta yo. So tendresse ça ça kana na kotinde le kari ni mokonzi mta ko beta. Ngana ko na ete. Kari ni mokonzi na ako beta. So ka ba tout mon kari ni mokota futi bien na poto. Azongi Kinshasa abeti et pas du billet azongi poto. C'est normal parce que papa oui m'a confié et mené à confier pour comment il y a un peu comme le tumba na liolo ma passation m'a passé mon pata avec son bali na alimbisa surtout ali bata satan mais tu vas rappeler moi parti muke on zabalingaka oyo wera sona sali so peut sata yo kiango akos ekosipelise na modemate mama pata na kosenga yo yebisa papa abimisa mbayo na soki sola na prison abimisa na sangi wera son sokazali mosna e tout bon na kolekele ko sa mosna po mosna za pasteur nzambe ba finga ki makasa ngapsa exemple nzambe kaka Jésus Christ ba finga ki ndi mseko kaki mais à ça qui m'a dit avec na papa que limbisaye ba yibilo ko za ko salate yanga pena ko senga pa ya mosa wera son ali pasteur monene ayibisa wera son alimbisina de comme ça là parce que même le ba fingi wera son a ko changer a ko tikara ka toujours wera son mais ka ya ko kangisa l'aspect ngape na bandi 4 na septembre jusqu'à présent. Est-ce que si va finir ngaite parce que nous sommes là qui parlent ngaya moto. Maluka ka moto na sali mabe na senga e pardon. Dimsina comme na sala. Oh no chamo linga na passe. Bon mukolo yiwera sona ko chamo linga na passe. Ba fi ba fundi ya ki prison. To ko bani ke garçon za mabe. Non. Na singa mama passé. Monatie botelelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadamou. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Très cher Internet, bonjour et bonsoir. Ça dépend à ROYO. Bozolanda Bisso, on dirait qu'il y a Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'Hambourg. La fleur d'Hambourg de prix Allemagne, la maman sociale, maman Yabana. Donc merci Nabino Bolingara. Kolanda Congo Température TV, merci comme un bandi. Et je me suis dit à 100 degrés. 100 degrés à ma camou. Niveau ya bamou ya bambou la Kinshasa. Niveau pe Congo Température et zo kende na biso. Merci beaucoup à Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de Denis Fabiono. Depuis quelque part, Christian Benabé, grande puissance, Yolande Dikando. Donc, tous allés au Tékota la Bongo et Dingo Moutounangenge, champion du Congo. Bobi Gaya Lobara, Abimisara ba vérité, il y a ba révélation, Mambo Belé. Tout le monde qui m'a dit, Koufa Kiyawa, Abimisa qui vérité. Tout le monde, le pasteur Alpha, Lokwa, Abimaki, a sécurité qui moutou. Papa a dit, Abimisa qui vérité. Il y a un total, il landé vraiment bien. Total, il y a papa Lutumba, il y a maître professeur Raphaël Liolo, si je ne me trompe pas. Total, il y a Yendenge, papa Lutumba, le qui me kufa kaki obeta. Balela qui monument, basele monument. Et puis me kufa qui kaki obeta qui. Tout le monde m'a mort la dernière minute. Maître Raphaël Péa kufa toni ko yeba. Liwa wana euti wapi. Yango lelo to yaki bon ko visiter et Dieu mutu ngenge. Pour yazali muta ba révélation muto yo amona ra musika. Yango to ko visiter. Bonjour papa Idi. Bonjour maman. Bonne santé papa. Santé naza bien. Ça la paix. Ils ont marché madame. Go bunda santé mikolo. Té naza bunate parce que manque d'adversaire, adversaire da bien de taille nangai.
bazalité. Mais adversaire moi c'est bimi mikolo comme une tendresse. Abibi si comme mon obeta o mabe. N'habite sur hôtel déjà vidéo ça journaliste. Abibi si comme mon obeta yo. Azo film mo ete mikolo. Yo so mon docteur na edingwe na katcher ba bundisi kamoko. Tendresse ya li musicien. Azali chroniqueuse lokola. Azali lokola ya alors moi ete bundana parce que banana banda catch tisiko na bundana ete. So tendresse ya sakana na kotindele karini mokonzi mutakobeta ngana kubundana ete. Karini mokonzi na akobeta so la pa tumuna karini mokonza futi bien na poto azongi Kinshasa abeti et pas du bien azongi poto. Mais tendresse, je crois que qui a dit, azo panza mikolo kana ba émission. Vie dit yo na robeto, na rokwesa yo biskana to kutana. Mais c'est qu'on a ninga le babisiko so le ke. Est-ce que bino longa fiango? Na ebi tendresse avec que moi c'est mon cas ko lo ba mingi pona ngai. Mais nazo kipe yango te pona ebi ki ne puissance na puissance na e ko ça mais c'est comme côté. Alors la péché temps alobana e so ko linga afinga ta Karine Mokonzi pour Karine Mokonzi azangai on espère Karine content de PC kanda Karine Mokonzi ko pas bête. Merci beaucoup. Donc, vous comprendre, il a dit à répondre à propos de l'Ikambouana. Alors, le bâti a fini en ailleurs, on va fixer. N'est messani. Il a dit, je crois qu'il y a eu d'autres perdre des artistes, artistes qui ont mis au Bakoufi, mi balé, Papa Lutumba Simaro, et puis na professeur Raphaël Liu. Ouais, Liu a salinga y passe parce que Lutumba est là qui est moko. Si on a un problème dans le club, tout va changer à Kacher. Nous avons un conseil et pas inaïe. Nous avons un ninga boy, nous avons un équipe, nous avons un bakulutu boy. Rochero akei, Franco akei, Emene akei. Donc il peut se passer maintenant parce que baikon nyos tu yangoka bakome kokende. Na li sirpe le binga ipersona kokende. Mais na regretté parce que y a l'inzela nzamba sala qui pona bisonyo so. Umune na lati noir na utikotu matanga. Nazokanisa mingi boni batuswa konko kinde bosi komboka oyo ekotika na banani na ibite pa lebe o rapetour na ngai na kolanda yaka. Siko na ndenge moral baki mukolo kufa kaki kubeta mbula makasi kubeta et puis to moni kaki ya makasi ebeti to moni kaki ya makasi ebeti mbula pe ebeti alela ki posa ele monument basa elela ki peso monument ezala ki ni ayebaka déjà liwana ye mais tango yezo yalaki albaki pe lycée c'est moko albaki ni que parmi les 12 apôtres moko akowangana ngai pe to monaki moko awangana ki Jésus. Toka moya ngote toka makali kamba Lutumba toka moya ngote tikato ndi bangaka. Donc ils sont normal nimbula pe beti yemo déjà yebaki na yema mnyonso te na yebite soka yebaki soki pa yebaki te na yebi ngote parce que Lutumba la qui proche vient ngai na rojo ba conseil pa inaye mais Natala qui soit Asimaïki, soit Asimaïki cité, on est les secrets. Yo tuna makamba kisi tune di makamba kisi otike la edingwe ya lini fona binote otike la ngai parce que boko risque mo comme sobela liboma oya ko kufa ni mikona liwe ko kina mute oya ko kufa parce que oya ko simba kisi na wala ba ka ngobieke ikamba kisi botike la edingwe. Donc merci Siko ye dit nandini ni ndolo bi apa Lutumba to epe ya professeur Raphaël to moni bango mibali baza ba batumine ni kat na mboka oyo apa Lutumba kufi même pas 2 jours professeur P Raphaël a kufi izanini eza ba bilor muzeli kawana te to eza liwa normal yaki mais ça non normal parce que papa oui ma kufi Emene ya kufi bokamo ya ngatobozo kama kaka Lutumba na liolo mutaka na mona ngonga nae akokene pe na ngonga nae
Mais papa on va signaler que le bar au faire na scène et puis tout le monde papa on va à chaque fois musicien ceux qui bayembi banzembo liwa ba on il raté ba kufara il va rani papa il dit faut éclaircir biso no côté de la révélation bon ba yebaka tout ba sera déjà batou ba liwa na bango ni va janzela bongo nakona bani qui a les révélations ezali makanisia ye moko ndenga yimbaki tanga yimbi pe ko salama nzambe mutana décision nyonso nzambe ya salama okili yimutana décision nyonso to jongolo elo moko étrange etanga makinde na kalifa kufa akufi to zakana souci pour akufi atiki biso atiki mosina bana na foli bota mobimba yaki mutakabik sa famille mais c'est comme tu remplacer la salité nzamba yebini a rosala pour la famille na yeso remplacer moto moso nzamba mutayebi moto tika siko awazi orchestre na déjà atiki qui on a manda chante est-ce que manda chante peut reconduire pour orchestre ou bien ngaza musicien ndera peut être mon manda chante pour yebi epening batiki qui est reconduire on peut bien les alokola edingwe sokatiki kachelali bozomona ngo bien que dingo za bunda sute kache zo samali sute ezande moko na yende ngasala kalo na luka kamotuni na kotika remplaçant ngai jusqu'à présent non na zute moza mwana nazana mwana c'est normal mais pas comme à niveau ngana komi et ça va distancer belé petit à petit ce que nous avons battu ngai non yeba ko kolisa mémoire na. Mais il dit comment on peut tout le monde déjà au collé. Dernièrement, tu vois qu'il y a un enfant qui est bientôt là, aux Okende. Tout le monde peut ceux qui n'ont à côté de rebelle. Et comme il y a une caméra, je crois que Robin Dango, et comme il faut diminuer. Vous avez déjà quoi annoncer Bissoni. Il y a eu que la mine, tous les autres Bisso. Ouais, même il y a aux autres Bisso. Parce que moi, je suis en train de dire, place de outils. Les musiques, mais place de Okende, ça peine. Il faut se préparer, ni nous autres côté dans les bottes. Quand ça égoïste pour un point, parce que nous avons la commencé à nous avons la banane à nous. On doit y avoir secret à nous, on a côté dans mon ton soute. Et alors que l'ensemble tanga à Salaki Mokili, après que puissance ne soit pas moi ni Jésus-Christ, après que pas mon ton soute. Après que Jésus-Christ, tala yango salabo yes pasala ki on c'est il lo tribiga watumi ba ela moke tribiga kanzambe na Jésus-Christ. Est-ce que maman peut être d'accord que ce qui est le baki sango akosala oyo pour sala to ebite ya kokoma pe katieza mwasi ya kobanda kobunda to banda ko encadrer batumsu babunda. Non. Ça tali bien moi ça n'a pas bunda ka moke. Mais nous sommes là qui ça a été. Attendant Kofia le bango bien que mon tasaka kisi atale kisi moi ne kisi mais moi que tu as la rapona et moko. Wande na kokene na encore iskanga na kokende. Donc voilà, vous comprenez tout ça bongo na edingo moto na ngenge to ici qu'on a actualité et politique tout le monde président dans son journal. Je crois que aux autres tambola aux hommes on a fait d'évolution à son jour le président les autres est-ce qu'ils évoluent bien les politiciens temende makamu na komona na moni zambo évoluer bien na me kopta conseil na président na biso na ba politicien au je poste sikoyo toujours la bala c'est normal mais kolia ya bato na ne bongite. Alors pour ngai dingo nali avocat ya peuple ndenge papa qui se qui d'abord le peuple ngapena ko bien que d'abord les bons. Pourquoi na osanga pas président ameka ko supprimer ba douane to ko la ba carte ambisala mbere biloko ya kolia e ko futa douane te wana biloko ko yebele. Donc on va tracter cela comme jardin et qu'on y fout à douane. La voiture est chère, pardon, et on y fout à douane. On a ce qui va tout indiquer
douane ezofata masute na lisi bato mwana poto bakosala ba chambre froide babiloko kilikili awa mpona babini ke na RDC douane eza lisusu te biloko emoni ekokita ebele ntango ekokoma ebele mpe biloko na marché ekola na talo makasi te biloko ekokita talo kosenga na kopeka président na biso papa na biso Kisekedi mokonzi ya mboka amekotala likambo etali douane likambo ya douane so balongoli yango bango na kamere na kotala yango bien que directeur ya cabinet ya président bameka korevoir likambo ya douane ngo bateke mbisala mbele eza koya na matadi ekomi kuna po ebima futa ya douane omoni bien que biloko boloya mingi te po tolingi mpenza biloko mpenza ekita parce que abongisi nzela bafufu ekolongwa na bandundu eza koya ekolongwa na bakongo eza koya bakanga nzela wana te batika yango polele bakamio biloko ya fufu ekota nango facile batungisa yango te poso bakoma otungisa yango biso tokolia malamu te tokoreklame kaka nini président azosala rien président nzala président boye orke président azali bien po bato badouanier babi kaka nini soki karta mbisa ye akozwa mbongo akotya mbongo na kata poche na ye atiki bato azokufaka nzala mais orke tozali pays mo tokovanda nzala te nasengi na président nasengi na bakonzi na biso balandi président bayebake bakarta mbisa la mer basoso banini efutaka douane te po biloko etondi na kata Kinshasa biso tolia malamu. Si dino mutu ngenge dernièrement yato yaki oyisaki biso lobi soki Franck Diongo abimi mwana mboka Franck Diongo okozongela kati siko tomoni déjà libération ya mwana mboka Franck Diongo c'est salami bunda lisusu tozila lisusu combat. Non, nalabaka ngo bien que na ko bunda te parce que ba catcher ba kongo yiko bunda chaque fois so tali combat catch ezo sala magana liberté na marché liberté est-ce que ngai na komi ndunda ba no teka ba no teka ngala wenzi pour mon edingo il faut foutre frais au foutu billet na yo mon spectacle edingo so foutu mbongo to mon spectacle edingo te o ba kuma catcher zo lelo kombela marché liberté. Ah, pour comment tu as caché, est-ce qu'on a foufou? Combien de temps qu'on a caché, on a soda, on a entraînement de bossa, il y a soda, stade martyr, 20 mai partout, imika. Parce que on a comme liberté, liberté, liberté. Non, on est le maire de Costa Bisso. C'est quoi? On a catch, on a bien que. Na kusepela mingi tango Franck Diongo azongi azojwa poste ya président ya fédération là en tout cas na uzane sengo mingi pona matale kola ringi bongo na susuma kambo ya edingo parce que na boyeki parce que na zone bunda komba nga bunda kombo felete nga pomona ngali fo futa billet oya komona spectacle ya edingo sans billet komona ngalite. Merci. Merci donc voilà siko yoye dit eza question magique de tout na rabatou. Toza na ba candidat ya gouverneur ou ba postulé ba gouverneur toza na Gentini Ngobila toza na Raphaël Kibuka toza na Magloire Kabemba je crois que bi Gentini Ngobila dit Gentini Ngobila si te Ngobila Raphaël Kibuka Magloire Kabemba parmi les trois wana celui le ba lobi ba bimisa gouverneur yoro pona nani au monde qui peut-être soka ye saliter le monde mboka qui chasse eko bonga bisiko za ki ya mabe eko bonga na trois personnes on ro pour nana ça entendit bien Magloire Kabemba basaki na poste liboso to moni rien basali rien parce que ya côté mona Kibuka na Kimbuta. Tout le monde va saler rien. Donc il va donc bakamati chauffeur balongoli batika chauffeur mo sur place wana. Donc kini ko sala ma rien. Mais na monto mekana no et pas ya Gentini Ngobila. Totalement. Magloire na katioté donc Magloire a éliminé ba to mekana ko tia ba meka ko tia Gentini Ngobila. Ba meka ko tia Gentini Ngobila na banzi et ko marché malamu. Pour Magloire na moni et le commandant basala ki wangona Kibuka na Kimbuta
Et ça, c'est bakosi biso, tramboka ndenge komi. Et il peut donc donc le chauffeur, on va du chauffeur musubati. Et voilà quand ndenge moko. To mekana no kotia Chantini Ngobila. To kandeni koleka. Ok, voilà, il a dit. Donc, d'abord, on a besoin qu'il fallait qu'on présente mes condoléances, et pas il a dit, notre groupe Mouyembe Gauche, Bozalina Matanga, Bobungisi, Massamba, Oyot Kokufa, Abelaki, tout ça qui, car Liwa Moro Brisque Yaki. Non, Massamba, Abelaki. Alors, il y en a bien Mouyembe Gauche, Atia film à Sikate. Toujours extrait, il y a Massamba. C'est ce qui m'a dimanche. Et les cas pour que oui, Massamba Tiki Bisso, Massamba qui Yaraki, Mutumoka Wumeli Mingi Paya Moyombe Gauche. Ce qui Moyombe Gauche a Royo Kelangai, ça va. Là, tu as la décision Sima. Mais la Singinaye, dimanche, les cas, et c'est la Makamboya, la théâtre. Ajwakabe extrait ndambu Massamba salaki tocha parce que tous en a day. Il y a des gens qui ont aussi la théâtre, pas Mouyembe Gauche dans groupe naïe. Est-ce qu'il y a foutu à salaire, il y a moins bien, il y a malonga. Donc il y a aider camarades, Mouninga. En tout cas, dans le groupe sans Mouyembe Gauche, dans un salaire de base n'engage catch. Kuna kendeka kusepelisa hii parce que navanda boy moyete na bo mwana ngai kono soka bengi ngai dingo ya kotira nga po awa na kena chili po mais pour un salaire que toi un contrat to sala nga Mouyembe Gauche to na contraté et na tuna rappel société na parce que il y a une société na et elle est Mouyembe Gauche ngaza société na ngai et elle catch. Kuna kendeka pona kusepelisa tant que mwana mboka acteur lokola ngai na bitikana kama sepelisa mais tozana contrat moko te eloko moko pesa ngezata. Il dit est-ce qu'ils ont madame comme un musicien azokangisa ba chroniqueur peut-être dans le bon terme pour comprendre ba journaliste de nature générale musicien moro bosso journaliste a fingié akangisa est-ce qu'ils ont madame pour n'engager des tâches moko mabe pour ngale comme le dingwe et les journalistes tout d'abord on va être tout le paya mazé y antenne A kwebe kipele azana poto basunga nzinga nzamba kamata molimo na monsieur azo kofinga ngai c'est normal parce que na meka ko changer mais yo comme un journaliste aza ko lobana yo les kambo aucun que ça journaliste les autres ko la moto otumuli docteur yuza docteur ngana tumuli oibike mukona robela na ko docteur et kaka docteur ayo ça ninga na ke bo éliminer pour azo finga so ba docteur ok docteur tikama kamboan ce que je ne fingi ndima bimela je ne sais pas papa donc ko sa article mon kopona ngayo lo baki boy il bisanga mabina sala bombala sima na zongela ngoli soute merci. Si comme a Ouéranson ou a commis bongo député honorable Nabi a commis député honorable à Ouéranson a kangisi journaliste moko ya internet pour journaliste wana a finga qui comme journaliste on a pacho RFI a finga qui Ouéranson a kangisi oyi ko singa pour famille a journaliste wana la mingi bazo na prison garçon un mois déjà depuis Ouéranson a kangisi demande ni nous recoach na Ouéranson pour un journaliste car nous avons le but tozana pour aider bino donc demande ni nous aussi na Ouéranson na sangi Ouéranson sakazali mosna et tout d'abord na kolekere bo samo mosna ba mosna za pasteur nzambe ba finga ki makasa ngapa par exemple nzambe kaka Jésus Christ ba finga ki ndin tseko kaki mais asala ki mokili mabete abaki na papa ke limbisaye ba yibilo ko baza ko salate yanga pena ko senga pa ya mwasa Ouéranson ali pasteur munene ayibisa Ouéranson alimbisina le kama salaki parce que même le ba fingi Ouéranson a changé te akotika la ka toujours Ouéranson mais
ya kokangisa na spect ngape na bandi catch na 70 jusqu'à présent. Est-ce que bamisi bafinga ngaite basala ndenge nosomena kipana nga yango te na luka ka moto na sali mabe na senga ye pardon dimisanga ndikama na sala que ono chamo linga na passe bon mukolo yewe rasona ko chamo linga na passe ba fundi ya ke prison to ko bani ke garçon za mabe non na singa mama passi ma passa so ma passi mampata ayisa mbali na alimbisa bisoto ali bata satan mais to yeba rappel moi parti muke on zabalingaka oyo wera sona sali so peut sata yo kiango akose ekosipelisa na motema te pa mama mapata na kosenga na yo yebisa papa abimisa mbali na soki ya sola za na prison abimisa tala mwasi na bana sikoza ko souffrir poka katangi kuma mobali na yo esalo kuma kote totika nzamba yebi banda mama pata yo komi pasteur ofinga nzambe te bokoko na so finga nzambe to beta nzambe to kangisi makila to sebe ko to melise masuba menzamba kipoka tabakini ke na limbisi bino na so bo sale pona ngai po boye bakite na sengi na wera sa na mama pata babimisa journaliste na libanda atapena mon pépé. Merci. Merci beaucoup, Yaidi. Voilà, tu commis Nasuka. Donc, papa Yaidi, tu as juste une dernière question. Où tu as le frère Mike Alambaye, où il y a une période de divorce. Moi, si tu as habité pourquoi? Moi, si, est-ce que d'abord, est-ce que les gens disent que moi, si on en Zambie, pour les canaux de télévision, que c'est un divorce, entre-temps, à ce moment-là, non, mobile n'a été. Naseki mingi naseki na kamwe yango banini ke bakoma kene tina divorce donc Mike Alambaye ajumondi mini pa bala yana bango ka wana mwasi po bango ala ka soko tiki mwasi na yo obali mundi mina akomi ko sala nda kuna ko sala basani ko sala bo plus tard to kanini ke Mike Alambaye sera jonsi motion te to kanini abali musani na ondimine moko akiko bala po bonga kende musika te bonga ba soso kitoko baliaka pena ndako alors na ko kamo ngoto ke sera bilini ke aboya musina ya lipeshi akangi musina mobali moi si ne mutalobi aboya asengi Mike Alambaye divorce tant mususu ayeko découvrir makamu mususu oya ko yeba te ko mona yango yana mosana parce que moi ça ko ça dit à cause basali mbula boni basali mbula ebele na mwasi wana quand possible moi ça ko senga divorce qui ne sache que intervenir mwasi wana mwasi na alobela parce que vérité nini oya sengi divorce pour pamba ko senga divorce bien mona ki photo ba photo on a circulé na ba Facebook le frère Mike Alambaye a embrassé moi si mon robot. Ah voilà les comme na lobi yango na kaka ba pasteur ba boya ka basi na ngapa li kama wera basi makangu ba wera le kama zote pa mo mo so ki toka sko ya ndako ko mabe na longoli na ke parce que ibengo bieki nga mutu lokola ngai dingwe tana saki mariage na mo sina ngai ye wana balo na église nini soko so bako célébrer li balo nini nous sommes mariés pour les meilleurs et pour les pires. Au lieu de nous prêter seulement à des personnes meilleures et à l'inzambe, pire et à l'Satan. Tant qu'on voit dans kaka moi Satan talibo bo umeli mingi atibino na désordre. Yona mo sino bundi. Tant qu'on bunda baba ibini pasteur a Yesu salobino so bozonga boko mikoro malamu. Tabo ko malamu ba mikono kiminzambe. Tango kimanzambe ovani na Satan. Tango umila pa Satan za pa bidi a umili mingi bana yo ne panangai. Satan pa su atiniona. Faut absolument pour tolingo bala basi pour les meilleurs et pour les pires. Jamais ngata on a bala moi sinanga nabi na bali moi sinanga pour les meilleurs et non pour les pires. Pire parce que au moins tu fais bien kimia. Bambola to sali. Tu vana moi sinanga malamu. Moyen to ya ko déranger biso. Exacté.
ata yo mona pio conseil sur mon kolobal so posa on bali na yo ben on bal na yo ya ka toujours en église tout on a modifié et le côté ça qu'on a pour les meilleurs pour les pires pour le cas désordre nda kuna bino sango ngana yepa na yo kolongola ko casser divorce oya pour les pays pour les pires na yo tika pour les meilleurs là beaucoup ça bien na libala na yo mai karambai zong samo sina ndako yo ko boya ko mo siko ngamo ndimino ko pia conseil ni voilà mon dimina yo ko pia conseil ni landa makambo mo sina lingi beaucoup ça malamu ko bate parce que so tali bien na moi c'est na mobali ngana za mo konsi mama na tuni yo moi c'est na mobali bon éviter hein wa yo mtuzoloba ngaba keseza nga omoni sika bino bobo ponga na yebiki na mwasi na mobali mutu za mokonzi yali mwasi par rapport to marché soki lelo nga nasala lelo major nakangi mutu na biro soki mwasi na ngai ya kolobala nga nini mobali na ngai lobi na ngomona moto na libanda okosala ni ok pour bimisa pour moi ça lobi donc moi ça ali colonel je suis mobali ali major moi ça ali colonel si vous mbalo comme colonel moi ça comme général pour yim to chas comme be ko nini bimisa moto ana kashina ni comme so ou bien na lingité au moins makam o ngana sana ndako yo tango ni moi sana okobanga ok parce que nzambe tanga salaki mwasi na mobali ala kamata ki oyibi esika pinga na nzambe yango wana oui parce que tanga kamati mobali alalisi ak mobali lala na ngasala yo musungi tanga sali musungi akamati mobali alali alongoli mopanzi asali mobali mais avant la musa mwasi bongala musana mbuso liboso mobali pour makambo baso nzambe basolaki na mwasi biso to yebi yango te mbala moka la musika mbala bikate ta musungi na yo yeyo makambo ni basolaki na mwasi na ngai yo mwasi yo za mwasi sikoyo yebisanga tango na lala ki balongo musungi na ngai basali yo mwasi makambo ni basolaki nzambe te to malembe lo malembe basolaki ni nzambe nzambe alobaki yango bien que l'hypothèse maï les pantalons à lui motazoba nous sommes après lycée les puta les maïle pantalons les motazoba parce que les puta ça que je mbobi momengo nyoso azopesa na famille na ye yo mobali ozo momengo nyoso ozopesa kana na mwasi donc voilà dans maloba vraiment dans maloba il dit et le mingi déjà par rapport à je crois que Bolandi puisse vous comprendre. Tout comme vraiment dans ce cas émission, nous aussi pour ça mbote na Bolandi. Le pesi mbote tout d'abord numéro 1 pa ya mwasi nanga mama Apocalypse Amise. Le pesi mbote pa babo kido na ngai. Et na iko pesa mbote pa ya Karine Mokonzi. Jamais na ko iko bosana e. Na pesi mbote pa ya Maze. Na pesi ba diaspora nyonso bazana poto mbote mingi po bango tu bakipaka ngai ta sona maladi na ko ikobosa na bango te alors Karine Mokonzi na koloba na yo déjà na mwasi mokaza ko provoquer ngai akomona ina tendresse soko yebisi oyebie yebisa ngai to ebandi to ko beta tendresse pono kiki mobad ne pas ali kacher mobala tendresse aza kacher ngana bunda beta mobali na ye Karine Mokonzi beta mwasi na ye to du victoire to kabwana biso. Merci mingi. Merci, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Tout voilà qui bongo na yaidi et du Motonangenge, champion du Congo, pour comprendre. À l'opinion sur Oyoboluka qui koyeba, abimisi toutes les vérités, ya mambunion sur Papa Lutumba, tendresse, Mike Kalambayi, Weranson, Patuar Elfi, donc abimisi nyonso. Vraiment merci mingi na bae nyonso. Oyoboza qui temps ya Olanda émission Oyo na Congo température, ya Maman Rosette la fleur d'Ambour. Depuis
Allemande, la maman sociale. Donc, merci à Raoul Boukambu, Jacques Mayeko, Grand Manitou, hein, les grands Manitou de Prix France, Bambote Nayo, Fred de Koumulombo, l'ingénieur. Hein, Fred de Koumulombo, l'ingénieur de Prix Tinivi, Igor Mitou, l'homme qui contrôle les désirs de Maman Denise Fabiono, depuis quelque part, Binoni Makambu, Yolande Dikando, moi s'il y a bien, Narata Milouz. Balobi Bassini à qualité, le roi Soleil Diata, Nelly Monduka, hein, et Nelly Monduka, les dessins animés. Moi c'est Pembe. Merci beaucoup. Vous abonnez et belé na Congo Température TV pour vous abonner news ya malonga ya kitoko ya bien oyo news bozara nango besoin. Merci mingi na balingaranga na ba balingaranga te bo continuer na recommander bo continuer na roloba na robenga esika to sali mabe to bongisa pour to se payer bino. Merci beaucoup na Shadrack avec na ma caméra to kutani bongo à la prochaine. Ciao. Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,